unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, usinipite Baba, unapowazulu Yesu, 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 Comment les mots des esprits opèrent dans la famille. Amen. 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 Ndegedini bandoki banganga bato mitema mabe ba opéra kana kata ba famille na biso. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, famille est constituée papa, maman, nabana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nakata famille papa abali. Aboti bana. Asa déjà famille nae. Mais papa à cause de passe, à cause de souffrance, papa koko kene quelque part ateki molimo nae. Ateki loko moko pour que famille nae ait vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a pas de na kata famille. Mais papa oya pas qui souffrance té. Akoka qui passe té. Ateki loko moko songolo a sacrifié vie nae pour na bana. Amen église. Amen. Alléluia. Amen. Tant ateki eloko a sali cérémonie pour que bana oya boti va souffrir un jour. Mais apparemment, azotali que na sale loko pour bana nga balia bien, bamela bien, basepela.
Mais Aïebite qui a sacrifié déjà famille. Alléluia. Amen. Comment les morts des esprits opèrent dans la famille. Papa a été qui famille. Mais moi, non pas vendu. Apota mina kati ya libota oyo. Lokola bimi na famille oyo. Ako se soumettre na ba loi ya famille wana. Alléluia. Parce que bimi et pas papa oyo et pas maman oyo. Papa peut supporter pas cité. Ako supporter nzalate. Asali que vivre la mission à batu. Bamona lataka bien. Bamona liaka bien. Bamona melaka bien. Apparemment, bamona bien. Mais il dit que kabiba nanaï. Bano, bazo payer plus. Il y a papa moni bolam, mais bano bazo souffrir plus tard. Bakoli, bavia malonga, ezate. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que papa déjà a tetaka famille. Yo botamo ebi na yo te. Tika zamba pambola yo. Zamba na lola pambola yo. Amen. Ndeko no abotami. Azokola na kati ya famille. Azoluka mbongo. Akozwa mbongo. Parce que papa déjà tekaka ngo. Akozwa loko te. Peut-être o azokola niet. Poilia. Poimelaka. Mais vie na normalement déjà dateka quelque part. Nous te tekanga za papa. Et ça pour boti oyo abotaye. Alléluia. Amen. Okomona bolamu ndenge nini soko luki Nzambe te. Mutu boy pour que mona bolamu esenga kote ba prière na ce triomphe. Bazolanda te. Amen. Il faut luka Nzamba kangola ye. Nzamba fongola ye. Nzamba binise na ba loi o papa kende ko kotisa bango. Ndako mona bolamu na za. Batongo baza na kati église. Ndena semaine na talisaki ke Abraham na kati ya Charan azalaki déjà na mwasi. Abalaka déjà. Azo vivre. Bien aimé tikana biso soki Nzambe aza na posa salo bolamu ata wakangi yo akolanda ata na kati ya libula bimisio. Amen. Bazo comprendre te. Amen. Nzambe soki aza na posa kangola mwana mobali oyo ata bakangai na famille akosala tout abimise pour kama na lipambo la vie. Amen église. Deux hommes Abraham. Le col azaki na promesse. Nzambe zobenga Abraham. Bima. Quelle place talisa yo. Okomona place okokende okomona oya kopambola yo ngape na kopambola ye. Alléluia. Oya kosala bolamu ngape Nzambe na kosala bolamu. Mais yoka oya konakele mabe ngape Nzambe na lakeli ye mabe. Ndongo za lokolo kotaki na ce triomphe. Mutu nyosho kobundisa Nzambe kobundisa ye. Bazolanda te. Ndongo kotiao mutabenge za Nzambe. Ndenge abengaki Abraham. Nzambe pa bengi yo. Abiso yaka. Omona ndwanga ndeza aseka triomphe. Lokolo kotiao. Alianso Nzambe asala na église yo. Lipamboleza ya yo. Amen. Nazo efobo lipamboleza ya yo. Mais mutu akobundisa yo. Nzambe kolanda yo. Est-ce que putazo na dangaza? Oyo nyonso kotelemela yo. Nzambe kolanda epa kobeta yo. Soki abundisa yo kana edisa yo. Akolanda ye na bakokilo na ye pa beti bango. Na bala bakoko akofrape bakopulka yo zo esengo. Parce que Nzambe na benga yo. Tika kwa lipamboli na yo. Amen. Nazotalisa lisusu ke Paul na Silas. Paul azo exhorte bato azolobake. Oya kondimela Yesu lokola kolo pe mobikisi. Akobikisama ye na libota na ye mobimba. Tika Nzambe pambola yo. Amen. Nzambe na lola pambola yo. Amen. C'est-à-dire ndembo zao. Lokolo ndimeli Nzambe aseka triomphe. Okobika kaka yo moko te na mama na bana. Na libota
bota bokobiki sama. Mabe Abraham eza nini? Azobima nzambe asali apele pa Abraham tobima tokende. Babili bien. Mais abosa nitazwi Lot azotambola na ye. Alléluia. Alléluia. Amen. Akena Lot, est-ce que Lot abengane pona lipamboli na ye? Azwi Lot ake na kata famille. Baroko preke mutu. Nzambe akanga salo bolam. Batindeli yo mutu. Obali batindeli yo ndeshi. Bazolanda te. Amen. Ndeshi wa batindeli yo kansika lipamboli naza porte malheur pona fi na yo. Akoti na ndako konuko bundisa yo. Akomi ko compliquer libota. Pourquoi on comprendre te? Il me semble que tant que Zamba moni que menace commis na kati ya Abraham a permettre ki bakabona. Ko kabona monsieur za lipamboli. Si ba pambola yo. Amen. Ko kabona monsieur za lipamboli. Zamba ko permettre bakabona mutu pour ko kende po pambola ba. Abone mutu za libaku po na yo asali tout. Bakabona kaka ko to kende pe Zamba pamboli yo. Amen. Bato ba comprendre quand ba mona ka bolam. Tanga kabani na Lot a une bonne décision. Ndeza bakanisa la Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Lot na lobaki eza masumu. Lot eza ekobo. Lot eza muibi. Lot eza escroquerie. Alléluia. Alléluia. Amen. Lelo Zamba bengi yo. Zamba na projet pour bambola yo. Ya ko salo bolam. Mais je umela pourquoi? Parce que za na muyibi pele na yo. Parce que za na ekobo pele na yo. Zamba sali tout au bala déjà. Déjà au bali. Mais pourquoi continuer à dire aux autres bana? Té. Alléluia. Je veux une bonne décision. Ya kotika masumu. Ya kotika loto akelemela butu pepo ya muibi. Ya lokuta. Ya ekobo. Zaba akopambola. Olingo linatoko pambola. Amen. Mais soko so demere na loti okopambola ma. Tika zaba pambola yo. Amen. Zaba futa na baka futa yo. Amen. A condition so bonne décision. Abraham a joué qui bonne décision. Zamba sala qui tout à mon abolam. Atika qui était. C'est pour ça la Genèse 17. Bible zo baka Zamba yebo kwa sali appel na Abraham. Marche devant ma face. Tika Zamba pambola yo. Amen. Tika Zamba pambola yo. Amen. Pourquoi? Amone zo umela. Naza point ko sali lo bolamu. Pourquoi je comprendre te? Quand Abraham a comprendre à l'équipe de son Nzambe. C'est-à-dire, avec le temps de la Sima Nzambe, à ce que Nzambe la lingio, mais le kuta zotika te, muibi zotika te, mabe zotika te. Pourquoi? L'autre azala qui pene na ye. Yes. Yo pensa baza prêt. Ya kosala bola kaka lelo na tongo yo kaka. Amen. Mais azala poso so bonne décision. Tika Nzamba pambola yo. Amen. Tika Nzamba pambola yo. Amen. Famille et pour permettre de se pélater. Papa ça ka mutu sengo ya tamukie. Dans ce moment papa a sacrifié déjà ban, a teki déjà mabota, a teki déjà nyos, moya comprendre exacté. Yo zao ozo lukanza mabota na kati ya liboto. Papa teka bino kala, nozo belela nzambe zamba kangola yo. Ozo lukanza zamba fungola yo. Alléluia. Mais mon Dieu peut comprendre, il faut tout en avoir salle dans Nzambe. Il faut bien l'Nzamba triomphe, Nzamba na tango la vie na yo. Papa sacrifié la vie permettant que tant en autre ka bobo inae. Tant en autre sala que batwa suffit yo buto bota miti. Il y a bien zali parce que Nzamba bengo dans ce triomphe. Amen. Bazola ndate. Amen. Il y a bien zali parce que Nzamba bengo. Tant ou pas bengo oboyi te. Lokolo ndimi lokola Abraham ozo mérité lipamboli. Amen. Ozo mérité ma pambolo Nzamba chaka kati na ekokisama. Balinga te kokisama. Na tongo lelo balinga baboya oyo ko voyage te oko voyage. Yes. Oyo ko pambola te ko pambola ma. Oyo ko toma te ko
Tosali koto tanga Bible. Jérémie 35, à partir du premier verset jusqu'à 10e verset. Totangi na kombo na Yesu. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 35. Nous commençons du premier verset jusqu'au 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Wana liloba na Nzambe, bazoza adresse ngo epa na mosali na Nzambe. Alléluia. Amen. Tovandi na seto bete Yesu maboko makasi. Au temps de Joachim, fils de Josias, OK. roi de Juda, Oui. en ces mots, Natango wana. va à la maison des Récabites. Oui. Nzambe azo instruit na musali na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Nzambe soka za posa sala kolamu na kati ya libota na kosala ngo. Nzambe amonaka mutu tina sena libanga. Amonaka ba projet basala oyo kutoyebi te. Nzambe azolisa musali na Nzambe Jérémie kende. Azotinda ye. Azopese ordre. Kende na ndako wana Nzambe nda yebaki. Apese ordre. Kende na ndako ngane Nzambe na tindi yo. Et par l'air, Yebisa bango. tu les conduiras à la maison de l'Éternel. Oui, kokota na ndako na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ndako zao kobela Nzambe eza ngulu. Azo comprendre te. Amen. Kobela Nzambe. Ndenge tokota ngana to luka Nzambe eza grâce. Tango tobela Nzambe abobo Nzambe asala kabati. Misu babela ba Mahomet. Babela batata onda. Mais yo Nzambe permettre kota obela Nzambe. Tika Nzambe pambola o. Amen. Eza ngolu que déjà na Nzambe ayeba ke kosalela ye. Nzambe noko kokondimela Yesu lokola kolo pe mobikisi na yo. Tika Nzambe akanisela yo. Epesa beli batu nyonso te. Mususu de kwa botama na vie. Ayebi Yesu te. Bazolanda te. Amen. Nabi to soki na kosi. De kwa botama akola na Islam. Bazotalise bo Nzambe na bango. Ayebi kaka Jésus wana prophète ayakaka. Mais yo ayebi lokola kolo pe mobikisi na yo eza ngolu. Bazolanda te. Amen. Tika Nzambe pambola yo. Amen. Continue papa. Dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Wana Nzambe azo instruit kende. Azo instruit na ba Récabites. Bato bango babotama baniye bate. Bakuti loi déjà. Mais Nzambe moni déjà que bando bakufa boete. Nzambe recommandé mutu na Nzambe. Abise kende po ba Récabites. Ndenge po yo zao. Nzambe déjà pesa que instruction kana biso. Toye déjà to continue na vie na yo. Ozolanda te. Yes. To pati pour ta vie de kangolama. Amen. Eza na ba loi ba tchala ba vie na bino. Nzambe pesi biso mandat na basali na Nzambe pour que la vie na bino ekangolama. Yes. To pati na ba vie na bino tozobenga sikoyo. Yes. Alléluia. Amen. Mutenda na bito soki na kosi. Nzambe pesi biso mandat. Papa Francis bongo te. To sambela po bato bona bolamu na Nzambe. Papa bazao, ba mama bazao, ba loi pesa mona ba famille, ba koko mona bolamu te. Ba cha ba limita bango. Nzambe pesi mandat tindi biso lokola ba Jérémie. To ya bazalo ko ba Récabites to binisa bango. Amen. Bazolanda te. Amen. Ozamu taliba kumalamu. Amen. Ndendo zao. Ozaki lokola Récabites, ngala ye lokola Jérémie. Nzambe tindinga. Lokola ya ba loi abuo. Tia. Balinga te komona bolamu. Yes. Bandi, babo, basepela. Zamba tunafa kosala lelo na tongo lelo. Amen. Pesa ngaka ngonga mukie. Tozosola, continue. Le verset 3. Je prie Jazania, fils de Jérémie, Oui. fils de Abazinia,
ses frères, Ouais. tous ses fils et toute la maison des Récabites. Oui. Bango nyonso barekabite. Baimposa bango loi. Continue, papa. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel. Oui. Azomema bango na ndako na Nzambe. Kaka ndenge okoti awa, Nzambe apambola yo. Amen. Nzambe abona yo. Amen. Babengi yo na bar te. Azokonduire bango wapi? Na ndako na Nzambe. Yo mpe ngongo misu baza na bar. Alalaki na bar na butu. Alamoki na ntongo aza fatigué. Moye kokumisa Nzambe eza te. Me yo Nzambe alalisa mpe pongi kitoko. Orekonete ke Yesu aza kola lokola mobikisi na yo. Yango yao. Yes. Yango Nzambe asali kokota awa. Ndenge okota kozala desu te. Yes. Parce que barekabiti bazalaki desu te. Bakutanaki na Nzambe solo. Nzambe akangolaki bango. Amen. Tika kangolo na toko lelo. Amen. Dans la chambre de fils de Anna, Oui. fils de Gigdalia, homme de Dieu, près de la chambre de Maséja, Ok. fils de Shalim, garde du seuil. Je mis devant le fils de la maison des Récabites des Ouais. plein de vin. Hey! Hey! Amemi bango na ndako na Nzambe. Akoti vino. Vino yango na zoe biso. Bazolanda te. Vin eza liloba na Nzambe. Yes. Vin! Bakoki kopekisa yo botani babike bino ndenge oza bokokopa liloba na Nzambe te. Mais lelo na tongolo Nzambe asali ngolo yo kango. Amen. Soki ozoyoka yango azaki puissance na nguya na Nzambe ekosala likambo. Amen. Liloba na Nzambe ntango ezobimba ezokoteka papa ezoya po ekangola yo. Soki ozalaki modui koma beni. Amen. Soki babete yo komona bolamu te yo kotika na vi ya pamba Nzambe akosala koma mutu bango bakamwa. Amen. Balua ntango batiaka Nzambe na biso mutatiaka yango te ye moko papa azwaka décision. Mais ntango yo ye lokola Nzambe abengaki Abraham atiaki deja lipamboli. Amen. Lokola atiaki bapromese kati na yo na ntongo lelo okoti vino yango liloba na Nzambe ekokisama na vi na yo. Amen. Liloba oyo ezobima esala likambo bazolanda te. Liloba oyo nazoyo ezobima esala likambo na vi na yo. Amen. Esala likambo na bana okobota babona bolamu na Nzambe. Amen. Ezobima enfin te ezokopa tangola mutu moko mutu yango aza libanda taza na aseka te yo. Yes. Barekabiti bamemaki bango na ndako na Nzambe baofri bango vin liloba na Nzambe. Amen. Continue papa. Je mis devant le fils de la maison des Récabites. Hey, continue. Oui, verset 6, je saute. Mais ils répondirent, Oui. nous ne buvons pas de vin. Hey. Alléluia. Amen. Nani acheli yo oyo na la vie na yo. Abengi bango. Bamona bolamu. Baofri bango vin. Babi biso tomelaka te. Biso. Tosimbaka yango te. Liloba na Nzambe ofele yango oyo. Nazo enseigner yo. Ntango koyoka osalela omona bolamu na Nzambe. Nazobaka te. Biso toyokaka liloba na Nzambe te. Nani akosi yo? Nani akosi yo David? C'est ça. Liloba oyo etangolaka bato. Amen. Liloba oyo efungolaka basante. Amen. Liloba oyo esalaka mutu amata. Nde liloba na Nzambe. Tika liloba koyoka na ntongo etangola vi na yo. Yes. Esalaka yo fungwama. Amen. Soki fami efungwamaka te efungola bino. Amen. Nzambe akangola yo. Amen. Nzambe apambola yo. Amen. Continue papa. Car Jonadab, fils de Rekab, notre père, Papa na biso. nous a donné Mwana oyo aza mwana ya bazolanda te. Yes. Donc ndenge ozao papa na oyo deja kufa yo nde oza sikoyo lokola mwana ya papa oboti bana. Alléluia. Amen. Balwa oyo ekota papa ezokita héréditaire ezolanda ntina se. Yes. Balwa ezokanga bana ya bana. Nani achelwa oyo ke biso nde tozao tomelaka vino te. Te yo fo melango. Amen. Yango nde pesaka vie
Amen. Yango nde efongolaka bato. Amen. Bazopekisa eloko ya kitoko. Yes. Eloko eza na mwenya liloba na Nzambe. Tika Nzambe apambola yo. Amen. Continue papa. Nous allons cette heure, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Bapese bango ordre. Ezala bino. Oyo banonga na boti. Ezala bana na bino. Bakoko na bino. Mutu amela vino te. Etika la génération à génération. Pourquoi ça? Na fondo boti bana bien. Yondo kena kosimba kisi. Yondo lukato régner. Yondo lukato mona bolam. Pourquoi malédiction landa biso? Te bien aimé lukanzam. Zamba zomela c'est triomphe. Zamba zosala ke malola bango kokatana. Amen. Soki bachaki limite yo ko dépasser limite. Hey. Soki bala ko mona boyo Dieu so mona bolam. Oh Jésus. si Zamba kanisela yo. Amen. Yo to zo tu bango lelo. Yes. Papa na salaka. Ngana za mona papa so bana ngai ya bango. Oui. Mwana ngai eba Nzambe. Hey. Luka Nzambe na yo kokweya. Yes. Na nzela na olibota kofungwama. Amen. Na nzela na omona na chemin ya sika. Amen. Sika Nzambe apambola yo. Amen. Verset 7. Et vous ne bâtirez point de maison. Ozoyo. Bapesi bango yo bomela te. Mais botonga pe te. Donc nango zao. Batie yo limite. Yo kotonga te. Yo kozombongo dépasser $1000 te. $1000 eza nini? Okozonga okosala nango mpe eloko te. Mais bazolimite yo mpo eliseke bazokisa na bavie ya bamiete. Tika Nzambe akanisa yo na ntongo ya lelo. Moto apesa yo wana tozosilisa na ntongo ya lelo. Tozobelela Nzambe. Nzambe azokita balwala bango abuo. Bien. Ozomerite opambolama. Ozomerite otonga bandako. Osala makambo minene. Mais moto azokanda limite aza nani? Balwa eza ya bango. Mais lokola nga na meli vino. Vino eza liloba na Nzambe. Na comprendre naza na droit kotonga. Amen. Bazolanda te. Amen. Bien aimé, oza na droit kotonga ba immeuble. Yes. Oza na droit kotambola mituka ya kitoko. Oza na droit kosala makambo ya minene. Na compétition aza te. Parce que oza mwana na Abraham. Yes. Parce que déjà Nzambe aponi abengi yo. Lokola abengi yo mpo pambolama. Amen. Po tikala ndenge oyaki te. Na aseka triomphe lokola okotaki. Ondimaki. Ozomérite lipamboli. Parce que Bible ezoloba te. Nzambe azo-instruire Jérémie qui est dans la rétablir pour kabinisa bango mona ke basuki. Yes. Bango tika na vie ya pamba Nzambe na instruire pas kiti akoti lokola kotaki akiti a instruire bango amema bango na babari te na hotel te. Amen. Amema bango na ndako na Nzambe lokola bakotaki bandimi a offrir bango vin. Amen. Liloba na Nzambe. Lokola bamelaki bazo mérité lipamboli. Amen. Moi pas lokola okoto zo mérité lipamboli. Yes. Okoto zo mérité tonga. Balwala bango zo kwela na tonga lelo. Yes. Sote na mutakanga ke zo veiller ke bo simba te. Nous zo kufa na tonga lelo. Yes. Zo be la mort zo utela lelo zo silisa. Nous zo mérité pambola ma. Amen. Tinga zo pambola yo. Amen. Continue papa. Vous ne sèmerez aucune semence. Donc bino bokolona te. Baninga bazo mérité basala ba fier à minene. Bazo mérité basala ba entreprise à minene. Pour que qui tape à génération à génération. Ce qui n'a pas mbongo na tansi ba na la classe à bien, bazo mérité ba pambolama. Basala makambo koleka ngai. Na misaka batu ndambo za awa. Ozo mérite osala makambo koleka papa na yo. Amen. Bazolanda te. Yes. Ndambo zao. Soko osali makambo papa mezaki chef de bureau. Yoko koti musala komi ka chef de bureau ko échoué. Papa wana sala loko te. Yo faut sala makambo koleka papa. Amen. Papa zaki chef de yoko ma directeur. Amen. Soko papa na zaki na école mi ba yoko ma na office. Soko papa na kenda kika kamboko na affaire yo kende tuna ba poto. Amen. Tamola mukini mobimba. Sala makambo koleka papa na yo. Amen. Kata papa mbola yo. Yes. Soko mona ko botibano.
Tchama lokola si. Bana faut ça ma comme koleka yo. Amen. Il y a des gens qui vivent dans le souki out. Moi, il faut dépasser. Il y a pas moi n'a pas dépassé. Il y a pas qu'on a matière sous. Amen. Quand il y a pas base la limiter. Merci. Amen. Amen. Pourquoi nous avons une limite que ballon a té? Or que l'on a les autres produits comme ébélé. Si quand ça passe à la caillon, na koleka. Amen. Ça passe à la caillon, sala. Ozo mata. Yes. Mutu mo ozo mata. Amen. Soki ba konsa na musala moko lokola kaka mo mutu moko ya boyeboy. Lobi ba kamo mati. Yes. Lobi ba kamo mati lisusu. Amen. Lobi ba kamo mati lisusu. Ali mutu asimba rapi. Pourquoi on limanza basolo? Yes. Zamba on zamba triomphe. Amen. Continuez papa. Vous ne planterez point de vigne et vous Bokolo ne na posséderez point. Nous ne bokolo na te. Boko seme pété. Luani ni wana. Tika nzamba buka ba limita libota na yo. Amen. Nzamba sala ke bango ba limita ba yo mona bolamu. Amen. Yo pambolama. Yes. Yo mata. Oh non non. Jésus-Christ. Continuez ton 6. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Boko vanda ba ndako ezanga tina. Amen. 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 Bandoki baza bazoba. Mutu a comprena vite. Nde mutu azaka vie appréciée. Asibikis pratika bana la condition ya passe. Asibikis pratika bana biloko pamba. Azopesa bana la loi. Bino boko vana ba tante. Boko mela ville te. Boko planter te. C'est que bana la biloko ya pamba. Nde yo pokoto bina kata libota o. Mutu abonga azate. Mutu abona bolam azate. Soki oza pongo moni musika te okotika na vie wana. Ndoso ba bazote iloba na nzambe. Moko kwaza te abia. Tomesana bizamizam. Bazolanda te. Amen. Obi bizamizam ezala na onka bongo tokenda tozoka pe nini. Tika bakosa kiyo. Ngana ele kola Jérémie. Amen. Zamba instruit ngai. Abisi na te ya bano. Na ene ebishi oke kota. Na koti na seka triomphe ozo mériter lipamboli. Amen. Soki kuna eshuata ko shuwe te. A ozo mériter mona bolam. Yes. A ozo mériter pambolama. Amen. Ozo mériter comme cordon la présidence. Amen. Tika za ba pambola yo. Alléluia. Ozo mériter ma fille pamba te. Bango. Nde bakosuka yo kosuka te. Amen. Bango nde bamona ka biloko kaka boye. Yo komona boye to komona ngo différent. Amen. Oya pambola yo. Amen. Oya sala ka bato mata yo mata. Amen. Oya sala ka bato fonga na fongwama. Amen. Ba limite na bango abuo. Pia. Tika kama matisa yo. Amen. Nous obéissons à ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rekab, notre père. Oui, nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Comme batosa loi. Obota. Okoti loi. Moyo be bisango ezate. Moyo biso to liya kelo kote alite. Moyo biso to simba kelo kote. Banda ba koko na biso. Pourquoi la loi oh? Moutou a tcha loi oh? Aïe pourquoi tchango? Aïe pourquoi pas le gars qui est simba te? Parce que la bonté parce que ils ont la alliance n'est à ça là pour que bien on tique la batou. Pamba la mouki. Mais yo comprendre le corps continue à 50 triomphe. Pourquoi la loi? Amen. Aujourd'hui comme on a ganga qui c'était. Aujourd'hui on a ma casse on a ma pesio. Amen. Zambana c'est Jésus qui se arrête. Amen. Donc on a ma pesio ma casse on a droit qu'on boucle la loi na bango. Amen. Fina un boutique à la bango. On met la passe. Yes. Mais quand français bazo comprendre te. Ba on met la passe. Mais bazo comprendre te. Parce qu'il y a un système moko ya famille qui biso to lié à bonité. Biso to la kabonité. Mais nzamba lola kiti pa bisake. Ema kende yebisa bango ayoka bakota na ndako na ngai nzambe ndako mona aseka triomphe soki bayoki bandimlo koloba bakopambolama Amen. nana landi ngai Amen. naza lokola Jérémie Yes. nzambe instruit ngai
Natel loba oyo. Soko yoko sale dans za papa mbolio. Amen. Yes. Si ka za papa mbola yo. Amen. Akondisa yoka. Eza nango kisite. Akondisa sala nini? Yoka. Na biso banga nzambe. Banga kaka nzambe. Tosa iloba na nzambe. Tosa iloba na nzambe. Amen. Kisi ezate. Yes. Mai pe ezate. Mafuta pe ezate. Soko sala yo pambola ni. Amen. Barekabit bayokaki. Bakotaki. Bamonaki bolamu na nzambe. Yes. Abraham ayokaki. Babengi ye patosi. Akei akebe na promesse. Bino so bake zamba so ba o akola kelo ma ye pala kama mabe. O ko pambola ngapa na pamboli. Yes. Yo pendongo kotaki ya ozo mériter li pamboli. Amen. Na muto ko sala rega la kelo ba benza balandi. Amen. Zamba ko suka na yeta la dina bakoko. Yes. Lokola ba rekabit. Batiaki na instruction ya biso to bliaka te, to melaka te, to tongaka te. Yo be muto ko bundisa zamba ko komise bongo. Amen. 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 Sika nzamba pambola yo. Amen. Na be muto ko bundisa yo. Ko banda lelo nzamba zo sisa pe ye. Yes. Nzamba ko sisa kaka ye moko ta kolanda na mwasi. Na bana. Na mobali. Na bakoko. Yo ba ko be ko samba. Oh non! Jésus-Christ. Verset 9. Nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures. Donc tu peux tonga te. Tonga banda te. Tonga sala te. Da batiki wana via ba miette. O mani fia so vivre wana via ba miette. Alléluia. Amen. Donc yo so vivre so mo so vivre. Zaba zo ta la zo regretter. O vi na yo te. Ozo lia. Ozo mo na santé oza nango. Tika nzamba pambola yo. Amen. Tika nzamba pambola yo. Amen. Santé oza nango eza ya yo te. Vie ozo vivre eza fi na yo te. Jour nzamba ko pambola ko kamwa santé. Yes. Papa dadi santé bombana. Amen. Amen. Bazolanda te. Amen. Ndengo zao oza santé na yo te. Tango kozwa mbongo ko kamba bi azaki ne minyoto te azaki benda. Kaitan. Tika nzamba komisango. Donc atiki bino ba vie pamba ozo comprendre to mona mo vie. Zo bonne décision. Ya kolanda Yesu lokola kolo pe mobikisi na vie ko changer. Amen. Mais à condition yoka pe tout ça. Amen. Tika nzamba pambola yo. Amen. Soko tosi lo bana nzamba nzamba ko tiko muta pasi te. Nzamba pambola ka baka pambola yo. Amen. Soki na biye soki otosi liloba na nzambe oyoki nzambe pala zoloba ke oyo akondimela nga lokola kolo mpe mobikisa ndimeli nzambe lokola kolo mobikisi na ye akobikisama ye na libota mobimba yozala bauta lipambola libota na yo. Amen. Soki bakangaki bino bata pasi a cause na yo ndimeli nzambe vi mpe ya libota echange. Amen. Libota moma mpe mata. Yes. Libota mpe kangolamwa. Amen. Nana zolandaka. Amen. Nana zolandaka. Amen. Atomba liboko likolo. Yes. Sika nzamba pambola yo. Amen. Contexte 6. Et nous ne possédons ni vie, ni champ, ni terre ensemencée. Donc tokosala eloko moko te. Bandoki. Batu mabe. Papa oy. Asala mabe. Atiki loi. Ekangi libota mobi. Ekangi génération à génération. Batu bazo souffrir. Bamonongo fi. Bazo mela. Babi so batikala na vie oyo. Toko kolona te. Toko koseme te. Toko kosala eloko te. Toko komela fin te. Pourquoi ça? Oyo eza fi nini? Alléluia. Amen. Batie bango na condition bamonongo normal. Mais mutu na nzamba ye. Andi ko changer bango vie. Mutu na nzamba na tongolo na ye. Pona ko changer histoire vie na yo. Amen. Pona ko yebiso ke landa Yesu. Amen. Libela nzambe. Banga nzambe. Tika lot. Libela Yesu lokola ko mo biti vie ko changer. Amen. Soko yo ki penza ba pambolio. Amen. Soko yo ki nzamba sepeli pa ko salo bolam. Amen. Batu ba ko kama o pe susu. Nani? Kaka yo. Mutu wana te yo. Kaka ndo ko tina se ka vie changer. Amen. Continue 6. Verset 10 pour finir.
Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père versé. Amen, 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 amen. Bateau Saki. Quand on a passé une instruction, qui a beaucoup mélaté, beaucoup simbaté, beaucoup changer le côté, parce que tout ce qu'on a tout ça là bongo. Pourquoi? Parce que papa Salaka Alliance a dit qu'il et continue à libota Mobimba. Et quand il bana, bana bakoko bazokola babike papa na biso asalaka bote biso moto sala exact. Te balwezo kuya na tomba lelo. Amen. Balwa bachaka lokola comprendre ki le bananza bezo kuya. Amen. Nazabi sa mutazo di mana tomba lelo za bazo chanter final. Yes. Ceux qui va récapiter va comprendre qui fait chanter on peut faire chanter na tomba lelo. Amen. Mutua kanga qui fait na bino ba comprendre bezo sambo na tomba lelo. Ceux qui za di koko la bino koko la taza na sento zo la na moto. Amen. Ça bazo sala que tozo kanga tozo moto la ye. Yes. Ceux qui Jésus a tout fait kitaka tina ces choses de yes. Alléluia. Avant la clé à bon mot. Clé on est allé pour la boboto la azoka de libala na. Yes. Azoka mbongo. Amen. Azoka voyage. Amen. Azoka misala. Amen. Azoka nyoso ya yo. Amen. Azoka misala makasi kwa kimia. Na mtu akotela melo lelo akuta ensemble. Yes. Pourquoi libala eza pas na yo. Amen. Bongo eza pas na yo. Amen. Eza fils d'Abraham. Yes. Le bolo ni ngati le bolo va récapite. Tout ne pas pour la main. Alléluia. Quand il a tombé le bali ne pas pas la main. Alléluia. Fais ça le bal ensemble. Yes. Eh, bimaki kati na ngana so bisa yo pour te faire changer. Amen. Pourquoi tu as nego yaki? Na tombe le fils de Pambola. Alléluia. Na tombe le fils de changer. Amen. Na tombe de simba te simba. Yes. Ça voyage ka te so voyage. Yes. Ça ka busa te so musala. Yes. Ça ka ba fata te so santé. Yes. Ça ka de ko ko le abuo. Tika za Pambola. Alléluia. Alléluia. Commettez ma bagage pour nous comme ensemble. Yes, merci papa. Nazo kumisa nzambe nzamba lola za bien. Wa sali biso grâce to kutana tongwa lelo na bandeko. Église ona nous ACK Triomphe et va na commune Masina na veni Mantankumu numéro 43. So kitio zui Masina zui ozana côté ya Chango, ozana côté ya Muamba, ozana côté ya Lukunga, Funa. Au moni transport babé la quartier ozui yango atoza musiko ozui victoire ozui quartier o kitiji sana quartier 1 otali na ngambu nango nde Masina otuni avenue Mantakumu numéro 43 oye tout droit au moment na ACK ba komi ACK Triomphe nde église onga nazo kamba pasteur Emmanuel Kalala le pasteur responsable c'est moi. Nazo pambola nzambe nzamba sali biso ngolu na service ya munene ya communauté ACK service oyo ezolobela comment le monde des esprits opère mais au désinversion nango tozoloba comment le monde des esprits opère dans la famille, c'est-à-dire que l'esprit oyo ebundisaka ba famille esprit ba monde ya molili bazo bundisa kaka seulement biso boyete mais comme ko bundisa na kata ba famille na so na kata mabota, c'est-à-dire que papa akoki kozala asalaki azui famille constituée papa maman na bana mais papa oyo aboti bana na ye mais papa déjà kokaka mpia kata kokaka pasi te akokaka souffrance te papa kei kosimba kisi ake koteka soki loboko soki mokongo soki nini pour que azwa mbongo na konuri bana na ye mais esengo eza kaka po papa aza na vie à vivre ne papa on azo vivre mais bana azo bota bana bakomona bolamu te plus tard. Pourquoi? C'est déjà une famille. Papa azwi mbongo papa sali nyonso mais asepeli na bo jeunesse na ye asepeli na vie na ye mais bana bakomi ko souffrir plus tard. Bana bakoba mikolo pour bamona bolam bango bamona bolam te parce que papa déjà tekaka papa déjà gagné allié pour na ye alexita na ye mais bana bazo souffrir bana ba onyo kwama po bana bamona bolam isengi mwana wana aluka nzambe
mais nzambe wana koluka n'importe où te soki aye na aseka triomphe akomona bolamu soki aye koluka nzambe atokwesi balwa wana mwana na fongwani balwa famille mpe ekwei nde nasimbaki natalisi bato abraham azalaka na Charan abraham abalaka déjà mais abraham awumelaki azomona bolamu te nzambe ye moko asali appel epa abraham nzambe azosala appel epa abraham azobenga yabi abraham sort kende place onga nzambe na kotalisa yo kende place onga nzambe na kolakisa yo koto kokende na peo na kondike yo okopambolama okomona bolamu okomata vino ekopambolama okosala makambo ekokamusa mokili mutu akopambola onga nzambe na kopambola ye mutu akomodire onga nzambe na komodire ye mais abraham abimaki kobima ya abraham azobima abimena azobima na lot wana nzambe abengaki te akena neve na ye asa makila na ye ke na ye mais nzambe abengaki lot te mais ekomi na nzela discussion ebandi bakomi kowelana bakomi kopotana nde nzambe amoni ke lipambolo ekokowumela te nzambe moko asala appel c'est pas abraham so otangi na Genèse 17 yabisi abraham marche devant ma face car je suis le Dieu tout puissant. Pourquoi nzambe amoni ke ezowumela ngai nzambe nabengi yo natie batalent natie bacapacité natie lipamboli kati na yo mais yo ozopambwama te pourquoi ozobota te pourquoi ozomona bolamu te nzambe amoni ewumeli asali appel na Genèse 17 nde abraham acomprendre bien abraham marche devant ma face car je suis le Dieu tout puissant. Nde ozomona abraham acomprendre c'est que abraham nde kotambola na nsima na nzambe nzambe nde kosepela te ndenge nde komarche ntango azwi bonne décision koyebisa lot mpona gauche ou droite lot ake ye ake na ngambo yake na ngambo nde abraham apambolamaki. Cela veut dire que na vie ya bana triomphe bayaki awa lelo na ntongo lelo oyo nyonso azalaki na makambo nde kosimba te nde kobonga te peut-être azalaki mpo apambola mais ezowumela nayebisi bango ke batika masumu batika ekobo batika badistraction batika koyina na kotonga nde loto azotema liboso mpo ke bapambolama soki bazwi bonne décision ya kotika masumu ya kotika kindumba ya kotika muyibi nde bavina bango epambolami nde nazotalisa ke Paul azolobake bondimela kolo yesu lokola kolo mpe mobikisi bokobikisama yo na libota no mobimba c'est-à-dire mutu nyonso akotaki na ntongo leo na aseka triomphe lokola kaka ndimaki akoti awa andimeli yesu nzambe triomphe nzambe paster Emmanuel Kalala lokola kolo mpe mobikisi vine pambolami akobika non seulement ye moko azobika na libota na ye mobimba na famille même si bakangaki ndene kosimba na kotalisa bana na nzambe na mukana na Jérémie 35 à partir du premier verset jusqu'à 10e verset nazobeta histoire ba rekabite pourquoi bakoko nde basalaka ba loi batia ba makambo na bango batia ba complication na bango batia ba loi bino bokotonga te bino bokomela 20 te bino bokobature te bino bokosala boye te. Mais mutu na nzambe Jérémie nzambe asali appel azotinela kata ndako ya rekab tanga azokota azoyebisa kende zwa bango mema bango directement na ndako na nzambe nde apesi bango vino nayebisi bango veza kwa liloba na nzambe pourquoi bakopimela bino liloba na nzambe bozo mérité vie te mwana na nzambe nyonso akotaki na aseka triomphe lelo na ntongo lelo ayokaki liloba na nzambe vine pambolamaki mpe vine pambolami soki babe bakobonga te bango bazobonga bakomona bango te bamoni bolamu mpo na ngai eza esengo parce que oyo nyonso akotaki apambolami batiaki balimite batiaki bakobala te bakobonga te me mabala epesami nde ozomona ke mutu na nzambe awa na kati église aseka triomphe abali na 2 mois seulement nzambe apesi biso église oyo tozalaka na 1 mois quelques jours mais nzambe asali ke mutu na nzambe abali nde tozoprésente awa bato bazobala awa bato bazomona bolamu pourquoi état d'esprit eza libre bato bakokangama lokola barekabi te batike lokola bandimaki bayawa bavina bango epambolami bavina bango efongama ekomona bolamu c'est un peu ça na seka triomphe mutu nyonso akoya akotatola bonei na nzambe nasepeli mingi mutu soko azalaki chômeur azalaki na pasi kolia ne na pasi kovivre ne na pasi mais aya luki nzambe nzambe wana mpe asali quelque chose akomona ngo peut-être na elateli na ye akomona ngo peut-être na kolia na ndako échanger
akomona santé na bana na ye bomoni santé ezalaki médiocre santé efongwami bomoni changement total na kati ya vie ya motu wana nde tokolobaka motu atriomphe nde tomoni mama moko azalaki awa azalaki maladi na ndako azobouge te na si olandi témoignage wana mama azobouge te mama makambo ozosimba te alali abi nakufi na ngai namoni bato na nzambe bakoti babeleli nzambe basambeli na ye mama abiki aye kotémoigne nzambe pasteur Emmanuel Kalala abiki nzambe azosala parceke nayebaki te kaka losambo ya miniti moke na toki mpe na biki c'est ça moto azwi délivrance totale même si batiaki balwa ebukani babe bango babelaka ye obela esu te parce que nzambe abikisi ye ndozomona moto abengi nga na omona te papa moko tozane awa papa oyo atika mwasi longtemps atiki mwana mais papa mwasi ayei kaka ayebisi biso liso na biso kobanga te tobelela nzambe tobeleli nzambe atriomphawa papa nzambe asimi mosika na matete papa komi koluka na omona mwasi akomi malali nzambe atie malali atie machacha na kati ya motema papa ye koluka ye moko mwasi yango obenga ye akoti na église directement na mwana ye na mwana en tout cas na ye na tira mpe nzambe église oyo naza mal à l'aise nzambe na biso aza nzambe azosala butu mpe moi nde changement yango wana eza ya kaka koloba slogan te triomphe eza ya pamba te motu soki akoti azobanga nzambe andimeli nzambe azwi bonne décision nzambe akosala makambo minene c'est mpe ça na triomphe nzambe azosala boyebele papa Olivier esalaka nga esengo makasi ntango nazoyoka ke liloba na nzambe eyaki ofele biso tokoka bango ofele ngolu tokotaki bathéologie te mpo toteya tokendaka te bayebisi biso basalaka boye simba mafuta asala boye mpo ke soki osambeli moto akwei osambeli moto abiki te kaka ngolu toleki na makola bato na nzambe baencadre biso tozalaki patient tovandaki toyoki bakolo bateyi biso bayisi basalaka boye mosala na nzambe bateyaka boye nga mpe natangi bible na comprendre naume na baintercession nzambe asali nga mpe grâce nabengaka motu na nzambe papa na biso évêque mukuna ntango acomprendre na bimwana na ngai kende ebanda mosala nabandaki yango nini na mai mpo natikala komona no papa na biso évêque mukuna na mai mopanzi na mafuta na bakolo nyonso naleka namona mutu moko tasimi mai asimi mafuta atie bacondition nga mpe naosala yango pire kana nzambe oyo nzambe alola azosala oyo abandi na bapapa évêque akiti biso mpe bana na ye tokosala yango ni mafuta ni mai kaka boye soki mutu aye na kombo na yesu mpe abiki mai eza te eloko eza te kaka na nzambe oyo mutu aye na nsima nanga eza kaka yesu lokola nalekisi yesu liboso nzambe akosala yango na obi aseka triomphe soki mutu akoti andimi kaka nzambe abangi nzambe abiki kisika yango wana abangaka nzambe andimaka yesu lokola kolo mpe mobiksi vine mpe change condition eza te ya koyamba mutu awa soki aye mercredi vendredi tokuta tosolola ezobetaka seteli komona mete fo parce que bato ebele baza na bandako po baosambela suki eza par rapport ya comportement basala nzambe ozende okopesa bandeko balema na bango babiki ya baeglise wana binzambi wana osala mobaki na bazwaka bofanda bato bayebi kolanda bavi ya bato te. Merci beaucoup, merci papa Olivier. Esalinga esengo na mutuna wana nazo exalté bana nzambe o baza musika par-ci par-là balemba te batelema lisusu baya toluka nzambe mutu aliboso azokeza yo te ndeko place ozali mutu aliboso akwe eza yo te eza na batu bazoka asalela nzambe meme bablessure ye na maloba alembi pa bina osalela nzambe te Jésus Christ nde vie yaka toluka nzambe na aseka triomphe ozala dessus te oyo nyonso aza na lukunga aza na muwamba na funa na chango awa oyo alembaki ke pasteur moko alobaki mabe mpo na ngai nalembi na osala nzambe te baza na église na yambi bango awa bayao abike na église elembisaki ngai bapaster balembisi na kosala nzambe te me nayoki yo na télévision nayoki mateya none yango naye kosala nzambe nazo assuré ke ndenge bayao baza dessus te yo mpe soki oyo kozala dessus te na exaucte bango balimbisa bapasteur bato nyonso baza ndenge moko te baya awa bakozwa kimia bakotatolaka yesu aza na bomoi balemba te batema lisusu yesu kristo aza na posa na bino
boya tosalela nzambe botala te po pasteur moko aza na ye kaka alati casquette ya mosali na nzambe mais aza peut-être païen baza ebele na makambo na nzambe aye aza bobenge pasteur mais otali identité na boye pirement païen aosa makambo ezolembisa bato ezopengwisa bato bobi opaïen to nani ongangakisi to nani na koexecute bango oyo balembaki batelema lisusu kala te yesu azoya aokuta na eta nini soki ozwi décision mpo na moto ozopengwa na koteya kopengwa te kotika yesu te yesu aza na posa na yo yaka ata na aseka triomphe okozwa su souffle okozwa su vie okosalela nzambe c'est un peu ça. Merci beaucoup. Deuxième module, il y a comment le monde des esprits opère. Vraiment, nous avons exhorté Batou. C'est bien. En tout cas, deuxième version, et ça pour que même l'ipamboli pour n'avoir un ensemble et même un changement que ban ensemble bakango. Mais ça non, c'est mais qui te bande qui première version on pour na Batou, bango na individu. À l'ouka délivrance, mais les loyo ekitie matili so ekomi na bafamille vraiment nazoyebisa bana nzambe nyonso place bazali programme eza mardi déjà boya toluka nzambe ebandi na ntongo na 9h30 à 12h 17h30 à 19h30 mardi mercredi jeudi 3 jours toza na 9h30 à 9h30 à 12h 17h30 à 19h30 mercredi ndenge moko jeudi ndenge moko mais vendredi ezalaka marathon tozalaka na bitoko koluka nzambe eza priere ya komba nde tozokota koluka nzambe nzambe akangola non seulement biso na bafamille na biso baloi ya famille ekweya ko barekabite bakomprenaki biloko wana ewumelaki te bamelaki 20 biloko babe basala te basalaki bamonaki lipambo na nzambe yo yaka semaine okozanga te dimanche 7h30 à 10h30, 7h30 à 10h30, yaka toluka nzambe. Oyoka liloba na nzambe et puis to sambeli kola kotiko ta kopambola yo. Vraiment c'est un peu ça. Na yambaka mercredi na vendredi sokoye okozala dessus te to kosolola. Prophétie za 2 jours. Eza mardi na jeudi après qu'il tsatongo olekine elobela na nzambe. Nzambe pa lobela pour to sambela. Semaine oyo à partir mardi na butu. Délivrance pour la famille. Famille nyonso, papa, maman, place aux alliés. Maman, joie mobile na joie bana boya. Papa, joie moi sinon joie bana boya. Benga ba membre famille, boya ebele to sangana. Mardi na butu to bandi prière à ba famille. To kobima samedi na tongo. Kotika la te, yaka to luka nzambe, nzamba kangola yo. Tika nzambe na lola pambola yo. Nazo pesa mbote vraiment na batu na nzambe. Nazopesa papa nanga évêque Pascal Mukuna mbote papa Raymond na pesi mbote place ovandi en tout cas nzamba tombola bina memano musika papa Jacques Didier Makanda na pesi mbote nazopesa prophète Isaac apôtre Dona Eva Michel Eva Lali na pesi bino mbote pasteur Rosé pasteur Louison nazopesa basali na nzambe nyonso papa Francis Maître Francis na salué papa nangai Didier na pesi bino mbote Mwambi Claude madame nanga Agnès ba nanga Emina Manuela Ladi Hebron Dan Junior Triomphe na salué bino na pesi papa Dave mbote nabanga matina likolo ozamsa nzambe papa nazalaki mosika na yo natambolaki na kobanga yo tie makambo na salaka nazalaki bini to kopusa na liboso nena ndepo mona makambo makasi nde kokombelanga yesu na yoki yokelanga mao lokono kini na maoyo zambe na mala posa na pambola ya liboso na limbisanga kotangela mabe te salanga faveur tosambeli na kombo na Yesu Kristo Jésus ozosala
na nzambe kota kati na yo. Oyesa nzambe blendeka na milicho. Na kote bitumbo. Na ingabi na bitumbo. Bakoko. Batu basala. Ngala na bota mate. Lelo nazala posa makasi na yo. Nazala posa puissance na yo. Remplis-moi ton esprit. Zambaton sur la makasi na ye. Zambaton sur la monimo na ye. Ela tayo kama moto. Tosambeli na kama na Yesu Kristo. Jésus est mon Dieu. Fournissez une forme de feu. Fournissez-moi la moto de Yesu. Fournissez-moi la moto Jésus. Fournissez-moi la moto Yesu. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Remplis-moi ton esprit, mon Dieu. Remplis-moi ton esprit. Viens de la casse de la Yesu. Quittez le monde. Unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke. Unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke. Usinipite Baba.